Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola koko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boyebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omati okita na yo te po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozwa ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ya avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali po na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage na ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele ntimba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi Ngongo ekoki obionso bosepela kolanda info lingala journal peuple pona peuple mbote na bino bisika nyonso bozwa mitika ete tofungola basongola biso na ngamba présidence pona kotesa bino ndenge président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé qui mardi na vision conférence ya sommet extraordinaire ya troïka ya ba chef d'état pe ba gouvernement ya SADC Naomi Wonda apesi bino ba détails éléments o Chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi a participé à une vision conférence na sommet extraordinaire ya Troïka, ya ba chef d'État pe ya gouvernement ya SADC. Réunion o ezalaki na deux sujets na ordre du jour. Ya liboso ezalaki ndenge nini kotia ba troupe ya SADC na est ya RDC. Ndenge masolo ebetamaki na ba réunion oyo elekaki. Intervention ya ba troupe ya SADC ezali bongo kolandisama na lisungi oyo lisanga ya SADC epesaka soki moko ya ba pays membre na ye azana mindondo na likambo etali sécurité na ngambu mususu ba participa ya masolo oyo balobelaki pe mission ya SADC na Mozambique epai wapi bazali kosunga mboka oyo balite contre ba terroriste islamiste na Cabo Delgado. Tikala kaka na masolo ya présidence bosengeli koyeba ke chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayamba ki pe monseigneur Hector Balestrero na qualité na ya annonce apostolique oyo akomi na suka ya mosala na awa na République démocratique du Congo Ritkindu azaki kuna na compte info lingala. Monseigneur Etere Balastrero, oyo mission na e komi na suka, na qualité na e annonce apostolique, a betaki masolona chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Motinda Miapap a expliqué que présence na e pene ya chef de l'État et ezali visite moko ya au revoir. Lokola atindami, représentant ya pape na ba Nations Unies pe na ba organisation internationale na Genève. Monseigneur alobi na e pa ya président pour na
akotalisa ye bambula ebele ya kitoko apase na Congo epai wapi akutani na population moko oyo azali toujours kobatela elikia na ye. Malgré ba difficulté ndenge Monseigneur Ettore asukisaki na koloba na masolo na ye na chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Na masolo ya primature osengeli koyeba ke représentant spécial ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ezali bongo premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge afongolaki mardi 11 juillet na Béatrice Hôtel 12e atelier international du travail ya réseau francophone ya régulation ya énergie ba détail elongo na héritier Mapinde. Misala oyo ezo connaître participation ya 32 pays membres ya régular oyo bazali bongo organisé na autorité ya régulation ya secteur ya électricité na sigle AR thème na yango ezali électrification au réseau na mode d'ouverture na chef ya gouvernement atalisi que libéralisation ya secteur ya électricité ezali ko marqué rupture ya monopole oyo ezalaki en faveur ya l'état pour na kofungola ba porte na concurrence ya activité mususu ya production ya transport ya distribution ya importation pe ya commercialisation ya énergie électrique pour na premier ministre alobi ezali honneur moko pe esengo makasi pona ye epai ya kombo ya ba peuple congolais pe kombo ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo apesi honneur ya ko représenter na cérémonie oyo a souhaité la bienvenue République démocratique du Congo pe na ko procéder na lancement officiel ya misala ya atelier ya régular oyo ezali bongo na thème non moins pertinent électrification au réseau na tina wana alobi esengeli alobela mingi thème oyo eponamaki epai ya organisateur ya atelier oyo ezali thème moko évocateur ndenge chef ya gouvernement atalisaki pona chef ya gouvernement congolais alobi ezali pona ko consolider élan na souci ya kosilisa réforme oyo président de la République nanzela ya gouvernement ba rendre opérationnel autorité ya régulation ya secteur ya électricité AR Arena Mokuse établissement public oyo salimaki na 2016 pona 20 missions oyo ezali mingi promotion ya compétitivité ya participation ya secteur privé na domaine oyo ya concurrence na tina wana premier ministre ba warrior atalisi ke République démocratique du Congo elongo na ba minerais stratégiques na ye cobalt lithium cuivre yango ezali kopesa opportunité na ba fabricant ya batterie kakate kasi na ba chercheur ya technologie innovante vision ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na domaine oyo ezali ko se reposer na tina ba valeur ya recherche technologique oyo ezali lié na ba batterie mingi na système ya gestion ya batterie oyo ko permettre prolongation ya longévité pour na ba chercher mosusu ba kota la tala yango bosimba ke aklutiraki maloba na ye na kota lista na ba participant ya atelier oyo apesi bango ba merci na ye na présence na bango na Kinshasa pe asouetaki bango succès moko ya makasi na intervention na ye ministre ya ressources hydrauliques pe électricité Olivier Mwenze Mukaleng ye atalisi ke to ya dessert na électricité ezali parmi ba plus faible na Afrique électrification ya mboka ekozala bongo enclenché kaka na dispositif d'ordre technique oyo ndenge chemin directeur ya électrification ya ensemble ya territoire actuellement ezali bongo na nzela ya kosila epai ya gouvernement ndenge atalisaki na ngambu na ye. Car avant cela, primature au Sénégal, que Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a présidé le même mardi 11 juillet na immeuble ya gouvernement réunion ya comité multisectoriel ya riposte contre COVID-19 héritier mapindemi a pesibino ba détail élément. Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a présidé qui mardi 11 juillet na immeuble du gouvernement réunion ya comité multisectoriel ya riposte contre COVID-19 réunion oyo ezalaki objectif ya constatuer ba mesure oyo ezwamaki na niveau ya mboka contre COVID-19 na tina ya position ya mikolo oyo ya OMS pona pandémie oyo ndenge évolution na yango ezali kotalisa ministre ya communication pe média oyo asalaki compte rendu na yango
yango atalisi ke alobi réunion oyo ya comité multisectoriel et riposte contre COVID-19 ezali mingi na conseil des ministres mikolo eleki ministre ya santé a déclaré que COVID-19 ezali ko représenter lisusu menace mondiale te na niveau ya OMS ezalaki na ba mesure oyo ezwamaki boyebi ke rigueur ezalaki pe na République démocratique du Congo oyo afixaki ba mesure ya ndenge na ndenge pona kotelemela ba conséquences ya pandémie oyo ebandai ko représenter menace mikolo elekaki pona ko ba mesure oyo esengelaki ndenge Patrick Muyaya atalisaki na ngambo na ye ministre ya santé Samuel Roger Kamba atalisi nécessité ya kolongola ba mesure restrictive mosusu oyo ezwamaki compte tenu ya évolution ya situation na terrain kasi nyonso koleka na décret ya premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge batalisi ki réunion multisectorielle oyo ya équipe oyo egéraki COVID-19 kobanda na premier ministre yemoko bango batalaki ba réunion pona kotala ba conséquences ba première conclusion ya OMS oyo alongolaki urgence ya santé publique pona portée internationale na tina wana ba ko travailler siko pona kotala ndenge nini ko rédiger ba mesures concrètes pour na ministre ya communication a ko annoncer yango epai ya population kasi yango ekozala bongo levé pe bisusu ezwami déjà prise en compte pour na ba frontière ndenge Samuel Roger Kamba atalisaki bosimba kena levé oyo ezali kozela ba mesures test ya vaccin COVID-19 ekozala lisusu exigé te na kokota to pe na kobima na ba frontière ya République démocratique du Congo. Awasola Seni Bosengeli koyeba ke rapporteur adjoint ya Seni mwana mboka Paul Moindo alansaki na salle Abe Malumalu na kombo ya président Denis Kadima empêché formation ya ba préposé na repérage ya ba bureau ya vote pe identification ya ba membre ya bureau ya vote pe dépouillement bona ba detenango elongo na Stéphane Skande. Na présence ya secrétaire exécutif national Toto Mabiku Totokani pe secrétaire exécutif provincial ya Kinshasa, Madame Anne-Marie Mukwayanzo Mpundu, au total 2500 préposés oyo bakozala formés na ensemble ya territoire national pour la durée ya 2 jours du 12 au 13 juillet 2023 ba facilitateur ya formation oyo ezali ba missionnaire na Kinshasa ba chef ya ba antenne pe ya ba informaticien objectif général oyo elandisami ya formation oyo pour la durée ya 15 jours ezali mingi kodote Seni na cartographie ya ba bureau ya vote pe ya dépouillement BVD na Mukuse pe na ko constituer base ya ba données ya personnel électoral pour na ba scrutin où ezali prévu le 20 décembre 2023 pe na 2024 rôle na bango principal ezali bongo ko confirmer to ko infirmer ba site ya ba vote oyo ezali bongo ba centre d'inscription et fonctionnaki pendant opération et révision et fichier électoral de 2022 à 2023 une fois confirmé site oyo ya vote et ko bengama pour na koyamba ba centre de vote selon ba nombre ba bureau ya ba vote oyo ezali généré ndenge rapporteur adjoint atalisaki na ngambo mososo secrétaire exécutif national Toto Mabiku Totokani ye a recommandé na ba participants engagement pour na obligation ya ba résultat ezala cœur ba na ko exécuter ba tâche oyo na ndenge ya malamu mosala oyo eko dépendre na fiabilité ya ba lié oyo ekozala retenir formation oyo eko pesa na ba préposé ya ba repérage ya ba bureau ya vote pe identification ba membre ba bureau ya vote pe ya dépouillement oyo ezan importance moko ya makasi pambate ezali point moko direct elongo na scrutin ba bénéficiaire ezali bongo ba oyo ba travailler na ba opération ya identification pe ya enrôlement ya électeur na qualité na bango ya ba contrôleur technique ya ba territoriaux mingi ba prestation na bango ezalaki apprécié ndenge secrétaire exécutif national atalisaki na malobanaye envoyé comme lieu de mission. Donc vous avez oublié. Dans la région Bosengeli koyeba ke Congo pour Christ PC la mokuse longo na évangéliste international Jean-Oscar Kiziamina Kibila baza kolenge la mobange na campagne d'évangélisation kuna na stade de Martyrs. Kinshasa CPC Malembe. Congo pour Christ, une grande campagne d'évangélisation et de guérison miracle
au Stade de Martyrs du vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 août 2023 à 12h. N'oubliez pas, conférence de pasteurs. Le pasteur de tout Kinshasa, du 15 au 17, conférence de pasteurs sur Croisement des Avenues Kimwenza et Capella. Référence Maître Toro, numéro 8. Maman, papa, frère, sœur, congolais, congolaises, ne manquez pas à ces grands rendez-vous. 3 jours seulement, si ton Dieu est mort, et c'est le mien, Malembe. Avec l'homme des dieux, l'homme de feu, fire. Wow. L'évangéliste international Jean-Oscar Kizamina Kibila nous invite tous à participer au rendez-vous spirituel Réveil à Kinshasa. Pendant 3 jours, Banawewa, chauffeur à taxibus, Malembe. Direction Stade de Martyrs, CPC, Congo pour Christ. Ne manquez pas ces grands rendez-vous du vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 août 2023 à 12h. CPC, Malembe. Wow. CAA atieli ba client na ye Airbus A320 mobimba po ete ba voyager na ba condition moko ya kitoko. Michael Bustoto. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola koko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te et comme le lontimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki o matio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na ba kiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boye bape bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen belé kutu batu ya bafaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela ba film ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA et combien eza na 2 classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali pona bino bosalaka bafaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi. Salle de fête, les débonheurs na commune ya Kalamu ezali cadre moko kitoko et pas yuapi bobengami pona kosala ba fête ya mariage ya anniversaire pe ya bongo na bongo domi bendelo ngwanza Michael Bristoto. Eye ya bino bana mboka yango yo ofandaka na étranger to awa kaka na Kinshasa solution hébergement pona bino yango yo monani di tuna ngai nini les débonheurs yango yo véritable flotte ya mpifo ya mokwake déjà kobanda na couleur ya pamba ndenge ka bozomona enga ye bling na ndenge ya nyama ebongo zwa sikoyo ba chambre luxe pe noblesse na ndenge ya 2 fois te na les débonheurs bokozwa ba appartement ya chambre salon équipé to meublé na keti bokokuta nyonso ezali bambetu ya mokwake mosuni mwete neti mpose
na salon bokozwa bafoto ekuba plus sala manger ata oyambi na yo bapaya awa okomitungisa ata moke te mpo bakozala suka na lezi ya kosakana te. Cuisine ya kitoko ya mokwake ndenge boza komona ezali na kati mpo na belubu. Bondimela ngai ke ata boza couple to famille bokoki kovanda na baappartement oyo kitoko esili te. Bachambre simple mpe ezali très bien équipé, nyonso eza na batoilette mpe badouche ya propre. Okoki kolia kuta ata na kati ndindi aleka te di. Basplit eza na pointe malili neti na pôle nord. Bondimela ngai ke baappartement ezala nango na kini kasi ya le de bonheur ai bazwi wapi di. Chambre d'hôte elingi koloba ke tozoyamba biso eza na bachambre oyo tozoyamba bapaya bazowuta libanda ya mboka oyo bazowuta na Europe oyo bazowuta partout na monde mpe oyo bazowuta na Congo kaka démocratique na baprovince. Bachambre oyo toza na mposa toya famille boza desite ezali. Soki oza loge awa okonyokoma te, soki bilamba ekomi osali te, po buanderie ya le de bonheur eza na pointe avec ba machine à laver ya mokwake. Courant ate ekei Kinshasa mobimba awa baza na groupe électrogène mbala moko edémarre. Bokanisi esili tintin oza na fête ya mariage ya anniversaire n'importe quelle célébration to baconférence mpe baréunion misusu le de bonheur etili bino kokodikoko na sale kuba ya luxe koleka luxe yango moko mpo na succès mpe réussite ba événement na bino. Kasi tunanga le de bonheur eza wapi Prince Victoire commune ya Kalamu en diagonale ya district mpe maison communale mosika te na rond-point Victoire oza mobimba di. Ah, le de bonheur po te kwei na kati ya kini ingeta. Olinga kolata ba mokoto ya qualité boyo bake place eza se moko na République démocratique du Congo et bani déjà et pas ya Papa Griffe Welisa kuna na 7e rue Lumete ndenge Igor Ntingi pe héritier Mapinde mi bapesi mino baditaye de mao. Papa sinangai e utako apio. Olingaka basapatu kitoko, olingaka mokoto ya malonga oyo ekobimisa yo propre liboso ya bato nyonso. Esika eza se moko na 7e rue na commune ya Limete na place commerciale na Petit Boulevard. Tala malamu yeyo collègue ya bato nyonso basalaka basapatu minene na mikili ya poto basapatu ya kitoko oyo bino boyebi. Yeyo ye moko ayebi mosala na ndenge akosakana te bato nyonso bayebi. Collègue ya Jimmy Weston azali kosala koto na ndenge akosakana te. Nayebi ke chef de l'État Fachi Beton oyebinga na Kombo oyebinga na Elongi oyebinga na Moussaba. Moi je pense que c'est déjà quelque chose de bon. Puis oyebi batezaki na Limete toki na premier ministre ozalaka na yo na musée oyo kota palais du peuple obenga ngai tokutana mais ti lelo ka ba blocage. Mais on a même la ministre là, ministre de la culture Azali, ministre de l'industrie Azali, ministre de la PMI Azali, PMR. Mais pourquoi tu es au Mouchanga Maboko, on a bien diminué le taux de chômage. Pour nous les hommes, par contre, nous n'avons pas Patrice pour diminuer le taux pour encadrer jeunesse, pour transformer Bango, si on dit que ça la sapate. Est-ce que on a besoin de ça pour nous? Je ne pense pas. Automatiquement, à Oluka, Azala, responsable pour qu'il y ait des familles. Mais pourquoi Naza a été dit pourquoi Dans ce rôle, on a fait un Argentine au Bila. Adjoint les alliés chez Koko Moulumba, fils gouverneur Argentine au Bila. Nous avons même bonne foi. Alors, Ngamoua, mais Bangati n'est pas chef de l'État. Il a fait ses recours au Bila. Il dit que ma politique, moi, ma caméra. Mais il fait qu'il bonne foi. Autorité moi je pense que nous sommes effort et ça devoir dans le on va devoir dans la salle sur le téléphone à 7e rue place commerciale na Petit Boulevard place partie soit un peu monsieur on a ambassade d'Ador à Kekele pour nous dans la présence de la salle nous avons bien organisé dans ça avec Kanda nous sous l'État le but de soutenir yo yango na bimisi mais il faut soutenir un mari. Bon, je comprends. Dans le client, nous sommes contre Dakar. Nous avons papa Chris Mawan. Nous avons dit son maman. On va soutenir Rio.
il faut simba science. Maintenant, dans simba science, on a vu la donc, chaussure ya awa. Ozala osala fête, odia batu nyonso na fête. Nataka pesa awa. Ozala ozana mariage lata awa. Ozana sapatu ya munene, lokola iliki. Yaka na odimina ngoko mangwa yemoro. Kokoka yo. Ozana oyo lokwa yemoro. Ngeko mabolik lokola iliki. Yaka na osala yo. Na saka réparation, na saka fabrication. Donc na yebi musala comme il se doit. Otaki bater ça. Oyoki adresse ezase moko na 7e rue Petit Boulevard na commune ya Limete epai wapi ba chaussure ba sandal ba mapapa ezali kosalema na ndenge ya kosakana te soki okoti awa obosani Italie libela va pesa potopoto ya kitoko ya qualité équipé acheté aux ala mukolo to mona bino nyonso bosengeli komela yango Stéphane Skande. Ah merci, Yabouine, bana nyonso baza kuringa à la pochette. Bouzala Kwarme, Protivap et tonne la protéine et énergie. Ah papa merci, merci pour les protéines, pour les enfants. Eh Bino, bote la baonine. Pona bana na yo bakumarukura bana oyo folesa kabango poto protivap esaba pota te allez kamata bon appétit bana nyeso bayaka protivap aba sisi kulia ya bango protivap babandi badasi na bango ya babebe pro tala bari yango chata kitoko nchato makachi tukana mbimbi oyo tukana mbimbi makusa Protivap poto kitoko pona ba bébé pro na sobo simba ke pona ba éliminatoire ya CAN 2023 RDC a récupéré 3 points ya match contre Mauritanie bolanda ba détail nango elongo na héritier Mapindem. La reprise à bout portant et le but de la RDC, le but du 1-0 alors qu'il est... Ba Léopard ya République démocratique du Congo ba récupérer 3 points ya rencontre na bango liboso ya Mauritanie oyo ebetamaki na Nouakchott yango esukaki na score ya 1 but partout yango ezalaki pour na compte ya 4e journée ya éliminatoire ya Côte d'Ivoire 2023. Boye Fédération congolaise de football association Fekofa na Mokuse abimi victorieuse na affaire Kadim Diao oyo azali joueur moko azalaki inéligible kasiye azalaki bongo aligné na match ya RDC na Mauritanie na mikolo euti koleka na décision na ye oyo ezalaki rendu public mokolo ya mardi 11 juillet 2023. Confédération africaine de football CAF na Mokuse a déclaré que joueur Kadim Diao azalaki inéligible boye yatina wana akokaki kobeta te ba sanctionner match oyo joueur yango a participé qui Mauritanie a perdu na forfait natina wana République démocratique du Congo a récupéré 3 points en match contre Mauritanie na Nouakchott pe à l'équipe balamoko de 7 à 9 points na groupe I ya éliminatoire ya CAN Côte d'Ivoire 2024 sanction oyo ezali bongo financière le sosu bakofuta amende ya $10,000 américains et pa ya fédération ya Mauritanie ezali bongo ouf ya soulagement pour na République démocratique du Congo oyo azali komo on a déjà nzela ya qualification na ye pour la CAN Côte d'Ivoire 2024. Attention cette balle pour entrer dans la surface de centre, la reprise à bout portant et le but de la RDC. Nazaki Nesero Makasi ya représenter les bino journal ya peuple info lingala merci mingi na Naomi Wonda oyo akumbela kibongo édition et pa Pazaki assisté et pa Yarito Kindu na sima caméra tozalaki na Igor Tingi montage et simamaki na Christian Kengeben journal les acquis supervisés et pa héritier Mapine Mbande Kobot madame au revoir. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation c'est ana mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde suki saka masolo ndimela ngai mwana Kongo que CAA auti lisusu ko bambola koko na botu na domaine aérien avec arrivée P réception ya deuxième avion esika Airbus A330
Ah! Airbus A330, deuxième frappe yango yo, ya mokwake na mapate RDC. Ya boebondi melangai que mon côté na terrain, po ezala nanu te. Et comme il est lontimba nanzuzi veut dire mapasa, Airbus A330, ba avion ya mokwake, ya liboso yaka yango yo. Bozwa lix eza nango. Neti soki o matio kitana ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobana na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Matshaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango mpo na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA et komie eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali pour na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli ah oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi